I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Peuple. Mokozi. Peuple. Mokozi. Voilà, ngai na ngai na lobalelo aspect spirituel. Parce que Moudou Nzambe, Dieu n'a jamais été corrompu. Donc beaucoup ko sangana na bino po boko sa peuple. Ba pasteur bo mon lelo fimbo Nzambe. Bino tout ba docteur Marini. Ba Mukuna. Ba Kankienza. Ba Denis Lese. Omoni ndenge Nzambe abimisi bino polele. Basakana na Nzambe te Nzambe aza juste. Peuple wana zo souffrir trop. Peuple wana o bazo mona pasi misale zate. Ba pesa bino ba dimi na bango. Peuple wana bazo mona pasi. To mona ndenge bo tiaka ba panier po ba église da bino wana koma église moko na culte moko zata ba 7 offrandes. On ne comprend plus rien ba offrande dango za nini. Offrande ya prophète, offrande ya kokende, offrande ya kofanda, offrande ya soki kolia soki nini. Eleke belé. Kaka peuple wana zo souffrir, bino bolingo pesa Kabila 3e mandat. Parce que boza église. Au monde nenge nzamba beti bino fimbu, mbula ya grave. Et stade de martyr, mpiaka. Mpiaka. Bon réfléchir que nenge zawana biso tozo respecter binoté parce que boza ba Nzambe te. Vous n'êtes pas besoin de Dieu. Bible dit ne touchez pas à mes oins. Bino boza ba Nzambe te. Boteki ame na bino et pas ya diable. Yango Nzamba ko frapper moko moko boko mona mikolo yo kaka bo banda ko kufa. Kaka batu ya église wana bana wana église o bozo kosa bango bozo manipuler bango bino bozo ka mbongo pa Kabila po bo manipuler ka peuple wana kaka bango ba ko balukela bino bomoni yango lelo Nzamba sa juste. Voilà, biso to continuer toujours ba éveil patriotique. On est ensemble. Vraiment na marteler place wana peuple congolais. Ba pasteur wana bazo rouler carrosse. Bazana bandako ebele. Ba pasteur wana bazana ba boutique, bazana makambo ebele, basi na bango ba voyage bana na bango. Mbongo wa pouvoir, ba teki pouvoir. Ba teki bokonzi. Ba ke kolia na table ya roi. Yango toki bomoni lelo journée à lelo, Nzamba frappé bango toujours. Ezo laksake Kabila yebela. Batu na yo bo yebela. To sanga na biso to sala bloc. Pour ko benga na batu wana. Et le reste on verra après. Mais pour l'instant tout ça a besoin d'unité nationale. Ba olenga nkoy ba Jean Lycée Boussa, ba Jean Klelang, tout le monde to sala bloc. To benga na no système wana. Et les restes, on verra après. Peuple, Mokozi. Kabila, yebela. Kabila, Yebela. Kabila, Yebela. Mandat ezate. Le 19 septembre, fin ya histoire. Ozo kende. Ou organiser ba élection ou pas, oza kokende. Voilà, Ingeta, on est ensemble. Ba passé nos Congo stade de Kamanyola et Melibino. Ba faux pasteur. Ba faux pasteur. Vous promettez que fidèle la bino 5 $ pour bailler. Kilo ya makambo. Bon, peuple congolais bo sentir que eza esengo na kati ya peuple mokonzi po biso soki peuple azi victoire, Nzambe azi victoire biso eza esengo na biso. Peuple congolais tozo yebisa bino ke tokomi na ba signe de temps ya Nzambe zo mona na Congo. Bomoni soki Nzambe alingi asala a utilisé quand même nature. Boyebi ke Josué azo bunda pour a gagner combat à telemisaki moi pour moi ce qui est continue à gagner des faveurs ya nini ya Josué yango telemisaki moi pour a gagner banguna na nini na moi au monde nature et bunda kapé mais Nzambe a confondre ba faux pasteur pour baza ko kende ko bundela mutu Nzambe alobi na ko confondre bino na force na ngai bomona ki na Bible ne ba komi Nzambe a boma mokili na mai
po amona ki peuple azoyo kate na utiliser force na ngai eza naturel eza mbula atondisaki lelo ba faux pasteur Nzambe a utilisé mbula pona ko confondre bino ke voix oyo bino bozo kende nango eza ya yete comme azana moyen mosusu a ko utiliser te a utiliser ba voix ya ba force na ye a utiliser mbuna pona biseke réunion wana oyo ya muto azoboma peuple na ngai bino bolingi bo soutenir ye aboyi yango peuple congolais soki mutu au perdre identité au teki mabele donc au perdre identité na yo mutu azalaka na référence na ye ezali mabele na ye mboka na ye village na ye famille na ye mais soki bino ba pasteur bo préféré na bino mopaya afin de biso na mutu mboka mabele na biso ekoma ya ba Rwandais bozo mona teki eza malédiction Nzambe akosepela nango te soki botali na Bible David na Goliath boteya kabango bitumba ezaki ya nini ya mabele hein? Donc mabele zelo koma osaka nango te po eza identité ya batu David na Goliath boteya kabiso David abeti Goliath ezaki likambo mwasi na mobali te ezaki makambo ya mabele Palestine lelo na Israël babundaka mabele mais bino bozui ya bino mabele bokabi yango epa bapaya bokomi koya kobomba yango na sima ya liloba Nzambe boya kokosa ke Kabila a gagné non peuple congolais dialogue et kosalema te soki bino ba politicien congolais bo trahir peuple bokia ko dialoguer Nzambe a ko utiliser ndenge utiliser même en 1959 bato amikuse babimaki ezaki dia nature mosu ebimaki nature mosu ko bima ata soki ba politicien bo trahir bo se attendre que Nzambe a ko utiliser ndenge alobi na Bible soki bato mokili boboy ko betelanga maboko mabanga ko kumisa ngai yango bozo mona lelo ke comme bino bato gouvernement ya Kinshasa elingaki ezolinga imposer peuple volonté nango Nzambe alobi zela kasina la kisabino ke naza au-dessus à tout bomoni comment peuple de nani na stade de martyr meribino pourquoi boko Nzambe aza Nzambe à circonstance pourquoi akoki kokale mbula te po ba événement na se dérouler bien mais ayebi ke nzela bozo kinde nango eza zeba komi corrompu Nzambe a bloqué à la kisibino tala ndenge stade de Meli bozo ki coupe pour utiliser peuple ezaki zéro bon mais qui les sous voix mosusu zéro tozo ebisa bino ke soki boza ko comprendre te volonté ya Nzambe na makambo ya Congo boko tika ba poso na bino na kati ya Congo wana mais biso to ko ebisa bino ke biso to kanga magana Nzambe akela bikelamu o bino bozo nyokola bazwa lisu courante bazwa maite lelo bo exporter lelo ba Nzambe ya bapaya pona kaka bo faire peuple wana komi peuple ya nzala ya crise po akende kozwa musala andimina koma PD na Vodacom lelo banzambe ba komi ebele pourquoi parce que système bo memeli biso na Congo mais bino ba pasteur bo appuyer système wana bagaso bonyo to komi komona lelo komi ba PD pourquoi parce que ba pasteur bino bondimi muto aza na muto amboka au moins boy bisa vérité que système o memeli biso ya kozanga misala ya kozanga olia bien te ba to ba komi exposer na ba musu komi ba PD musu ba lesbienne mais biso tozo promettre bino ke nangolu ya Nzambe ba formation ba komi ebele nangolu ya Nzambe o bomoni za muke kanambe yebela peuple mokonzi voilà donc peuple mokonzi donc wane ali doctrine na biso idéologie na biso lelo to wuti na réunion ya munene ya kafu ya ba stratégie au pesi mbwa aboyi puisque peuple mokonzi ezali nanu démocratie toza na kati ya démocratie biso moko nanu donc to sepeli mingi na réunion puisque toza ko projeter masolo prochainement et na yango donc tozo senga na peuple congolais il faut qu'on soit vigilant puisque to komi na ba moment oyo donc mboka na biso et qu'on soit libéré année oyo ne mboka na biso et qu'on soit libéré donc na yango tozo senga na peuple nyos tout a contribuer à même libanga na construction autour de ça la démocratie la construction autour de ça l'état des droits et état des droits ezako banda place tozali na diaspora et esprit wana to memango na Congo donc na yango na kokanga maloba mingi te
bandeko bazali awa ba vaillant combattant bato ya peuple mokonzi kolo masolo kolo terrain donc toyaki lelo ndenge ezalaka ezali réunion na biso mensuel et boko sepela mikolo oyo ezali koya Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Nelango Mokonzi. Peuple Yonani yo. Yonani yo. Okoka. Okoka. Emeli Bino. Emeli Bino. Kilo ya makambo. Okoka. Pema. Merci na peuple congolais, merci bolakisi que réellement bino boali pour un changement, bino boali pour une rupture politique na kati ya mboka, bo confondre occupation, bo confondre régime ya Kabila, pe bo confondre ba faux pasteur. O ba kosa bino, bolakisi bango encore une fois que bino bo komi déterminé pour na ko bengana Kabila, pour na ko bengana système na ba faux pasteur. Na remercier bino Pepe Mokonzi a remercier bino pour la vigilance na bino pour na acte bosali lelo bolakisi encore une fois que bino bozali déterminé yango to sengi na opposition on se la carte front citoyen ba obali libanda front citoyen boy comprendre le message ya peuple et loko o peuple lakisi lelo na face ya monde que alingi dialogue te alingi troisième mandat ya peuple ya Kabila te alingi Kabila a dégagé et a dégagé immédiatement. Donc, to sengi bino, discours na bino, message na bino, est en phase, na logique ya peuple, na détermination ya peuple. Le au peuple a souffrir mingi, mais azali kolakisa ba signaux, azali ebele, o azali kolakisa que peuple wana azali déterminé, peuple wana alingi changement et alingi changement tout de suite. Donc, to sengi na bino, ba déclaration na bino, est la liée na volonté populaire. To sengi na bino, engagement politique na bino, est la liée na volonté populaire. Moment où ezali moment de division te, moment où ezali moment de rassemblement, il y a ba idée, il y a ba valeur, et puis il y a combat. To ali na besoin te ba misuba bunda pona bentérêt na bango. Total intérêt supérieur aux ali lelo ya ko bengana Kabila na système na ye. To bengana ba faux pasteur, to bengana système aux ali ko nyoko la peuple na biso et le reste de peuple a ko vendre autour d'une table pour aluka solution na ye moko. To rappeler encore une fois na peuple congolais, moment ezali moment ya ko limbisa mutute, moment ezali ya ko telemela système no surtout. To yebi que constitution na biso esengi na pouvoir en place et organiser élection 90 jours avant faire un mandat à Kabila. Donc, tu as dit que la configuration actuelle, mandat à Kabila est fait le 19 septembre. Et pour Nabiso, le 19 septembre, ce qui va convoquer l'élection, c'est une violation de la Constitution. Donc, vu qu'ils ont une violation, ils continuent à violer. Donc, tous les jours à violer Ranaye, mais ils ont une ligne sur le peuple pour permettre de les cater. Donc, il y a une parole Nabino, tu as une vigilance à l'intérieur de Mboka. Tu rappeler peuple congolais, bon, c'est multiplié. Bon, encore davantage. Congo Zali 4 fois 5 fois la France. Et configuration actuelle, nous ne sommes que moins de 60 millions de la population. Bon, c'est la ni pour ton dit ça, bah territoire où Zali vide. Ton moni a par-ci par-là. Bah responsable monsieur soi-disant bah congolais, mais bah Zali ko bima pour bah défendre bah communauté Hutu, communauté Tutsi. Yo peuple congolais siko Zali tellement. On comprend les enjeux politiques où ezali lelo avenir à Congo ezali mais beaucoup de gens ont été bazol ngaba au sa ba crise identitaire bazali ko luka ceux qui bino telemi et comme nini babandi xénophobie balingi ba bengana biso donc bozala prudent na ba au groupe moko ba policier bazali ko sala o balingi ba zongisa débat on a sur ba identité débat on a sur ba ethnie sur ba communauté pour epesa bango leçon na départ na veille ya départ à Kabila pour comme que non bango feki botiki bango na mboka wana voilà ba ko exterminer bango pour encore bazwa ba garantie ya ko luka ko continuer sous na pouvoir. Donc merci na peuple congolais pour na action bo sali lelo bo déterminer patriotisme na bino pe bo la kisi détermination na bino ya ko silisa na pouvoir ya Kabila la régime à Kabila bo tirer leçon ba pasteur wana ba faux pasteur nzamba confondre ba ke ba li ba prophète ya soloté ba li ba pasteur ya soloté ce qui réellement bazala ki bato na nzambe nde lelo oyo événement na bango elingaki ko simba mais nzamba la kisi peuple ke moment ya libération ekoki moment ya ko bundela mabele ekoki et encore une fois peuple yo nozali souverain yo nozali mokonzi peuple mokonzi peuple mokonzi. Alors bokopesa sikoyo foti na nani toloba na bino boye banda kala peuple mokonzi toloba na bino boye
mboka ya batu eza mboka ya batu. Kabila yebela. Oya tindaki yo au promulguer constitution na février 2006 nan. Biso tindaki yo te. Yo moko promulguer constitution eza en place. Mais ozali pe mutali boso ozako violer yango. Bo violer yango ko bandeliti suka pe bolingo tikate. Biso to sala nini toza ko appliquer article oyo eza na kati. Article 64 ya constitution soulèvement populaire. Mais lokola yo ozako continuer ko violer. Obomi ba étudié en janvier 2015. Pourquoi on a changé d'article? Article 8, alinéa 3. Peuple bimi libando bomi bango. Kaka bino boye ko changer les sous, boye ko créer les sous 26 provinces. Kaka bino boye ko bimisa ba commissaires spéciaux. Nyonso wana ezali en dehors de la constitution. Oyo bino moko boza ko créer. Ainsi de suite boza ko continuer dans la constitution ko violer la constitution. Ti est comme à un niveau oyo ke o komi ko violer la constitution olingi bolingi ko sala élection te. L'élection ezali na carte ya constitution. Tozo tambola awa na article 70, 74 et tout ça, souka lango ezali plus oza ko continuer ko violer ba élection. Oza ko violer une constitution pardon que on organiser l'élection te to ko appliquer article 165 de la constitution pour haute trahison na ndenge oza ko sala désordre oza ko sala wana. Alors toza ko loba boye biso peuple mokonzi ndenge tozali awa na ba ndinga yosire tozali toza ko ya na mboka wana to yebisaki bino to ko ya. Et comme il peine toza ko ya bato oyo bino boza ko supporter bino ba congolais o tozo benga ba collabo ba accompagnateur boyebi yango bien Kanambe azali Tutsi Ruberwa Tutsi Bizima Kara Tutsi Bisengimana Tutsi Rugwiza Tutsi bango nyonso ba Rwandais mais bozana sima na bango il est temps bo fungola misu il est temps bo zongisa bo moto na bino parce que toza koya oyo ayebike ali impétré na makambo nyonso wana toza koloba na bino bo zonga côté opposition ezali Bokota na front citoyen parce que front citoyen eza pour la biso sur ba citoyen. Oyo akozala en dehors de ça. Boye babino mo ba sanction ni ezali koya. Ingeta toza ko senga na ba congolais bo lembate bo telemela bato oyo bazali na gouvernement wana fantoche il faut ba kende bo sala bango kaka ndenge boza ko sala bango na ba stade ko humilier bango ndenge ba ngi ba profiter na ba na chan na ba léopard pour ba continuer ko fluer batu bo tia bango na ba difficulté ba komi na suka toza ko ya biso to peuple mokonzi to ko ya to suki sa makambo nyonso longonya na batu ya dynamique opposition longonya na batu ya G7 longonya na front citoyen ingeta na pesi micro na wayambo alobela bino ya suka. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.